te bokoti ya Espoir Fukash na eteni ya mibale ya Basketball African League esalami penza na mwa kokoso makasi po te ekipe ya Congo Démocratique akoki penza te ko rivaliser na ba Camerounais na lolenge ye penza azalaki ko zelama tobandi ete et pourtant Fukash akomaki mwa avant kuna na mboka Egypte esika wapi esengaki akoma po asala mwa baformalité azala na mwa bopemi ya malonga po ete akoma na compétition malamu kasi totali na match ya yambo eye epesi mpenza malamu te ekipe apoli epuis kopola yango ezali mpenza na mwa écart ya mwa molai 17 point mobimba ezali mpenza ebele donc epesi mpenza esengo mingi te. Na match yango ya lobi dimanche nini penza etambolaki te na ngambo ya BC Espoir Fukash tomonaki kino na mi-temps on dirait bazalaki mwa équilibré d'ailleurs kutu BC Fukash emenaki FAP to FAP na bobandeli ya match kaka ndenge olobi wana ndeko Isango Fukash abandaki match na ye malamu na liboso ya FAP pote na carton ya yambo azwaki alongaki ye penza 24-18 oyo ezalaki na mwa écart ya bien soki totali wana ezali ya 3 paniers ya différence kasi na kolanda la match ti ezali kokende Fukash abandaki kolemba penza déjà na deuxième carton FAP ayaki kozonga pe alongaki ye 17-22 omoni ke bokeseni eza penza lisusu mingi te po etikala kaka demi panier donc na mi-temps ntango bakendaki na mi-temps ekomaki Fukash azalaki na 41 et puis FAP azalaki na 40 kasi ya mabe penza nde ekomaki na carton ya misato po te Fukash atiaki kaka 7 points ya pamba alors que mondongani na ye FAP atiaki 22 esika wapi FAP ayi kokrize écart et puis écart wana yango nde certainement entamaki moral ya bajoueur ya Fukash